fali limbisanga nazalaki obligé ya loba mambo te eza mpo naye bafali ayebisanga bio mambo tobeta so ekomi pavie seke ya yo mpo bino bachanteuse naza na confiance na bino te mais so naloba mambo na tv eya mpo naozwa part na yo mpo mwa injustice mo boye ezalaka ocomprendre eya na bato mosusu bazalaka aya mosusu autour ya mopao bakonseyake bien te mopao ya moto akoza mabe na fali te mpo nga na oza contre yango mpo nga namona bolingo fali bato mosusu bamonaka fali ok non fali na mona bolingo apportaka kofi fasa oloba azo expliquer ba Gibson tozala na vie bien tala vie ndenge aza na tikali ka ye moko bamise to bakomi bapesi mopao mokongo mpo anini papa emba ezalaki na relation ya bien te akei banini kofi akomaki vraiment isolé eyosaki papa coïncide ke papa ya kofi akutaka okufa fali ake korendre visite ebi fali ayebisa kofi ayebisa fali nini ayesaki non olinga te senga pe na kufi boya na dei nanga o comprendre pas solo la vérité oyebi mise bazana mwa polémique mo bo comprendre polémique ana na mona ngo tango fali na faire bazana quartier latin o comprendre bwana quartier latin boyemba me kala muta 5 millions mutemo olukela bino guerre tout en doko ta ba guerre msomo mo le ba tomboli faire mo le ba tomboli fali mo le ba tomboli faire o senti que ba otia bino na guerre mo boy biso to vivango pas solo la vérité. La rende le boutin. Dès que mon père yo proposé nga ayemba nanga, nzembo to yemba na toyo kana kina mate kanda liwande yango séparation ya bolingo ngana ye masanga nyonso ezala kabololo na mangonga mate kanda a préféra mais la vie nanga lokola au potable j'ai vécu comme il faut dans ses bras j'ai perdu mon temps yo bolingo nanga yeah pas solo la vérité. Mais la mystique à Sarafi na sala ki bakota na lupanga président pour aller sauter pour maman livre mikolo comment tout toi mona maman livre n'est pas quoi na pour mona maman livre faut zala ngasko na gérango ngana kenda vraiment chef na nga mais c'est to keti que la président Kabila ba veste na lupango na et akutu lupango bino boye bité lupango moko yo kaka baba kilela ba pisha cha ngamona obanga banini o comprendre. Donc après c'est ba époque ana na zaiko ngana tikalo ça jamais bémission pas solo la vérité. C'est wana tozaki déjà bana moko toyaka na quartier latin to koma famille mona biso régulièrement na tena ba febele parce que ngana zaki na stratégie nanga na yaka na zora ba fia bien onebi ke vie nanga linga ba fia boy ka vie nanga te ba vie nanga ba linga boy so na moni vie nanga mo ko mo linga akoma na tentation linga na kabeli copine mo boy comprendre moi na préciser que na kabela vie un tel na ndenge na ndo gérer relation au moins dans monde musical so le beau comme ça musicien mobile na onde to zara journaliste boy so le bika ke na comme bimana mission o so le bika ke mission na comme mobile na c'est mort boy obeba na facilement ba mission bazara batazua ne ba conseil mo ba pesanga pa camarade artiste mo boy bobo ka ke c'est fan moi na pas solo la vérité. Un problème na batute to bana na ponga kenda na epa fali na cadre ya featuring mon ando proposer c'est quoi ça là que mon père le baki ana posa 500 misa quartier latin tout et ça qui événement mon ça anniversaire quartier latin alors bien PC charge wana epa fali a sepela fali mutanda ko contacter ba musicien tout to vana na Gibson fali a benga na mona fali azo convaincre Gibson dans un événement pour ba mise bien ka tata ndo budia ngamo pa sanga boy fallait mon kolanda te to tika viete o comprend oyebi muto soutenir yo na ntango apasi ba négligea ka été oyebi tango papa wemba ezaki tango papa wemba kufaki na basi papa wemba kufaki ba mise to ba comme contre mon pao muta souleja ka kofi eza fali et ça là passe ba guerre au musu n'habite ba angelo central batunanga et Peter lu nga emona ka posa olela pas solo la vérité. Ngana ya na ya rep ya na ebisa copine mo boya za chroniqueuse Cynthia to se rendre za ka ba master na Cynthia c'est bon to kenda rep quartier latin to bien mo pas déranger nga trop na kota ka to kindika to se pelisa et ça que jour on va répéter na mon fléri boy et ça là tant tem tando diriger rep na za Cindy to vana na rep Cindy tango Alex banzem na bango ebimaka na ya o basana mo pa ngana ebi angoti mais ça et mo pa ebi sangwa mutakala po mo pa benga ça fait na ex phase de kufa me ozalaka po ebi kinga zara sera bambiaka ba vrai quartier latin wana menga na soutenaka ka malgré ba fali balongwa na ba Gibson
Fali Cindy abisinga yo mo amutaka na quartier la tama ndeni oyo banzembo tenga piponga na oka banzemba kala banzembo na bino en tout cas na zaka clair na Cindy na binga na oka trop banzemba kala banzemba mikolo yo namona bon Cindy ina ba bilengi na emenga pa nga elo mo ezanga rara Masolo la vérité. Mon sang tout est. C'est ça. Donc oyo salama salama na ko sana ba promotion te po elandanga trop. Bato ba comprendre ba comment landanga na internet ko komilanga na ndenga ki jalousie mo au moins ozakuta na bato ngo ozape na contact na bato ngo te ba fi ba kaka ko attaquer au kaka. So che ba artiste ngo père ba ka. Na poste faire ngo promotion te. Mais salama non. Si salama na. C'est ça. Mais ça qu'on a ndenga propre na ndenga saleté ça vraiment relation stable. Relation stable balinga pe babala yo mais simbate. Te relation stable eza que non madame pe yo lando pa bundiso comprendre Ba considérer comme ah ouais non mais ben oui c'est déjà ba camarade ne ba yebi banani ba yebi c'est-à-dire que zaki quand même yo zaki considérer mais ngamo pe na baby saka pour na mutu moi bien mutu bien c'est-à-dire quoi Masolo la vérité. Banzembo ebele oui nzembo ya Blaise Bula bolingo na ngai na komande likombe bolingo na ngai na komande kolela babenga ngai yuma na komande kolela ave na mileli na kominde ave na ngai mwana mawa ave na biso ave ya moto nyonso bakotuna kai sala wenge no yes po baba nzembo poza mafani yakati nasengi bolimbisi bolingo nanga sala tunazonga na kacha motema nokite na koya komiboma Masolo la vérité. Après quand tozo répéter mon père na simasini eloko na bossa na ngote mon père sera ebalo na kimara ete po inanga ba comme ça ngeni mon père parce que lo na kimela quartier latin ka mon père tanga na simasini asimbi Cindy bwalobi Cindy la kisa bango banzembo bien po yo za leader ba chanteuse nyonso eloko yo zo benga muta yo kota na orchestre na bon na kipa na ngatabi tala yo za leader ba chanteuse nyonso la kisa bango koyemba ngasko to na tali na sheki na ko seka moya timide yo ka mopo yusko so nino kamba Cindy so ko boy tala tasio c'est lui comme ba mbanda na Cindy non mon pas azala mon kobi mon pas Masolo la vérité. petit ça bani mon pas boa ngasko po azana mutu mo lokolo ordinateur so pêcher ka kombo non apprenant kangi direct mon pas au bois bani Sarah fiona akangi OK ko banga te sotant ba kenda ba poto na rapela ki na testo ko bosa na ngata ba mise ba ba tamara mbele tas ko mo pa e banane na batebele o la nsake ka testo libanga na sengela kutu kopina nga gypsy ka bongo gypsy boîte sanga na koma mona ga ba ml banini na sengela kopina nga gypsy libanga na sengela kopina nga Rose Mwanza na États-Unis Rose Mwanza pesa ba mbote libanga na danger de mort parce que ba ton ba album ane bi matin boyo kama banga na bango balobi yo kofia boki yo bat ba comprendre ate bat ba interpréter ngo kama be kopina mo utako tika biso Janine Bosenge ba bwanga ne na njembu ya Ali ya Sarafi na ba bwanga pe Janine ngam na Masolo la vérité. déjà bien asana babilo tout asa kitoko ana taille banini mais na banzembo ya misa ya mawa o balinga ye oyanga misi ya mawa samona monanga didi kaloso ya mbelanga ye misa ya mawa jobakali tonton fila ba ba balinga vraiment quartier la te ba vrai fan na quartier la te ba ebi pilpil na mwana Masolo la vérité. non ngala no mona bien te bo po ebi fali alingaka yana mise mote na Congo alingaka kofilo kwa fali on comprendre ngana vana na fali na Gibson dernièrement ça fait 3 ou 4 ans boy tozana na restaurant mo ezana nini na comment non nini na place de na bosani comment non ba kota justice nini wana donc tovanda mon père andai ko préparer anniversaire à quartier latin est-ce que que idée ya bana wenge ba sangani et puis que idée na mtazwa anwe zaka kofi ba idée tout mon père azwa a négliger nango mon père alinga moi yo ka concerne moi ko a négliger ne makamsu ata émission ya zamba ya maison mère mutabanda bata quartier ta banda ngo kala après mon père ba c'est moi linga zongi sango abi attends to zongi sango ba to tricher bon abi non mon père idée wana eza
il y a quartier latin. Ba maison mère est basée en après. Oh, ah bon? Ah, c'est bon. Il faut bandoser l'émission. On a un problème. Tenga na ok matadi na oya. Na kena matadi na oka idango ba proposer on nani. C'est un abisso Marlène. Et c'est Marlène na zako courant. Pas solo la vérité. Ba mise bando luka isali ki ba yo zwanga na fondation Kabila. Na donc ba isinga yo ko s'occuper na ba musicien ya mokili. Donc ngam tuna chaka na sala liste ba miso ba betna mariage ya maman Olive na président Kabila. Donc na soko zate c'est-à-dire que yeba mutasa liste yo Sarah Fiona. Ba on ba kamoto na chaka karma pa ba biso che liste miso biso to yebite. Po ba bon ba yaka siko yebi seri wana non. Ba mesana on tena ba mission na biso ba no. Nini karma pa aka na de chandinga e bana bonga aka na de album. Gabi oui. Pas solo la vérité. Ah, zemuni na mbela Alia Alia. E bandaki par hasard, yo le kakina yo, nanzela na biso trouble tikalisima no. E zwaki moto nyoso notama penga ye, mwana lobeza te, motema yango yo manze mona ngai kachakai. Nakosala nini soki obona yonga, napesi yo bakomo nyoso sha. Babiloko bongo tango kola nango ba nostalgie nga modala zaki mutakati. Pas solo la vérité. Lo mo pa betanga ndini mo masini pendant que ngana na to beta masola sini te ke to tonga bani to ko betanga na ndenge mo boye bani mais yitanga betingelo ko ah sera ndini mo ko masinde so ko boye na mo po nga se nunu kiranga polémique siko ne bisa mo na mai to yakana fincha non yesu répéter Pas solo la vérité. na ebisa bon mo pa so obligé ta so combat double king so ni non reprenons on te ponga un problème ya ba ça mais c'est bon et on a chance le but est que sois fanatique après si au combo aux obligés aux ezalati bilong so tala fallait à petit na fallait à moi na ngana on combo na te ba chapeau na mobuto ko la tango ezala on mode banini ti mon pas obligé ta zo comme moi mobuto nga za ka honnête comprendre ba bilong mususu wa na ebisa ba to koma ba Peter Lunga Angelo Central a yebi pour Angelo Central ngam to na comme ça ba pire na mo pa ba yebi histoire ba donc ndenge banda fallait azoyebisa sa Gibson to soutenir vie tala ba mission to ba pesi vie mu Congo aza vie na biso biso ngakutu na linga quartier latin comme na lo kwa zaiko comprendre fallait rêve neza ki ba vieillir na quartier latin ba na vana na yuka fallait na fallait lingara kosma alkema amtu alors bon vraiment na amour Nathalie regard a falli habito tika vie moté na ketale na mo fleuri webi et là que ça là que fallait à limbi ça vraiment Kofi 100%. Pas solo la vérité. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga Paris porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Oui, naibisa kibino na kati ya Paris na Aubervilliers awa mubimba mbisi sana makakaka na Galaxy Mambo ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo petite histoire ya mbisi na kati ya Putu awa sena Galaxy Mambo. Papa mama olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers Ozamo Bimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson tala nde ba bimisi yango tande ba nyingeli ya matungulu kitoko yo wapi ekei saveur savonnier Savigne biso na aussi sangonga moko fona benga bat misusu. Au numéro 137 rue André Carman à Aubervilliers, composez vite le 07 53 28 89 07.
Votre attention s'il vous plaît. Lifestar vous présente la Rumba Live tous les dimanches avec une pléiade d'artistes musiciens de la Rumba. Une grande diversité dans un cadre confortable et vraiment convivial. Production et management, les Playboys, Cédric Moupemba, Nagler Bouéboué et Logan La Couleur de Dieu. Tous les dimanches de 23h à 6h du matin au numéro 9 de la rue de la Poterie à Saint-Denis. Composez les 06 01 64 94 79 ou les 06 23 18 99 98. Ambiance à vous couper les sous. À ne pas manquer. Lifestar Kozangate. Bonjour fidèles internautes, soyez le bienvenu sur votre émission sur la vérité, émission Oyo. Toye la Rabino, vérité en face comme d'habitude. De l'autre, on a réel plaisir. Toyambi, la reine des Louboutin, Sarah Fiona, Tomé Kodekotike, musique, Nezana, l'évolution, nous avons évolué, est-ce qu'il y a un studio, est-ce qu'il y a un clip, est-ce qu'il y a un album, tout ça, Bishonabino et Komina, évolution, tout décortiqué, et puis tout ça, l'analyse, pourquoi pas, il y a musique congolaise, les yeux évolués, selon Yé, Tomé Kosoloma, Solomo et Bélé, musique, pourquoi pas, il y a presque, parce qu'il y a parmi les chroniqueuses, ça un part dans le monde, il y a presque congolaise, Tomé Kosoloma, Bélé, sauf rien. Bandego bola na biso c'est net pour moi son s'abonner na sur la vérité la chaîne YouTube na biso et ça mon quoi ba Fox Oyo to senga bino comme d'habitude bo s'abonner puis bo partager l'émission et puis to promettre bino to ça l'émission mo bien pour nous ça la bino plaisir ba fanatique ya Sarah Fiona la reine des Louboutin et puis na ba fanatique nyonso ya sur la vérité restez connectés branchés na émission na biso merci na nombre de partages dans l'avance ndenge bo partager merci na ba commentaire merci na ba tout na biso na Kinshasa précisément na Congo ba tout na biso na Angola Luanda de Kabinda Kunene merci na ba tout na biso na Angola et puis mes condoléances na ba Angolais nyonso o ba tout bungisa grand prêtre Zedou Venabiso papa na biso koko na biso Zedou asali ebele pour na ba Angolais et puis asali ebele pour na ba Congolais lelo soyi ba Congolais belé to bima libana mboka parce que président wana zali motea malamu lelo soyi ba Congolais belé ba gagner vie na kati ya Angola parce que Zedou alingaki biso ba Congolais na mboka na ye ba amna ye pe manakimia pesa kei mais condoléances te bandiko tout balona biso na kati ya Angola Luanda précisément et puis merci na ba tout balona biso na Brazzaville na Ponton na Wenze Bozé belé balona biso na Brazia merci pour na soutien na bino ezokoma Sarah Fiona bonjour bonsoir. Bonjour Mingima. Bonne santé. C'était très bien. Ça fait longtemps au Limoué musicalement zaté. Ah ouais, Kokoma. Toujours monopété. Kokoma Mamad. Ah ouais. Échanger à Nyon sur quoi? Échanger à donner, il faut que ça soit responsable. Ko ça ko aider bana na ba devoir, ko tika bana na école, ko kene musala, ba rendez-vous médical, il faut rolande la ba suivi à bana, pas pédiatre. Nyon so wana na musique bana na vraiment té donc faut te faire ça temps à temps. Au combien de bana? Mibale. Ah mibale kaka, c'est ça le kilo. Ah et ça ah, non. Moi na moko déjà au cause ceux qui vont nous apparer responsables. Attends moi na moko au cause au tout hein. Pour déjà ah ba no ki basala ba sport, basala ba cours à danse, ba nini. À moins que so boti mo no ticket ka boy suivi malongue até. Mais maman vraiment na suivi na ba neza mutu hein. Il faut la éducation ba na il faut que non moi na devoir à ça y français, mathématiques, il faut que aider ba lecture. Donc c'est ça. Ba na so batanga à partir de 3 ans moi na komo ba da kutanga. Mais biso na kini za au moins à 10 ans, 11 ans to komo yekola mais ba na nga au moins moi na Elias auto ko ça 5 ans na ça fait 2 jours auto na maman comment on écrit bonne fête maman. Na epele ka ba mama komelinga bonne fête à 5 ka n moko. Mais talara a 5 ans. Chloé bientôt 8 ans, donc voilà. Et ça, la responsabilité, moi, c'est vraiment, il faut quoi, ciment, surtout que c'est basé sur enfant voulu. Bano yo moko lukaki o lingaki. Bana mso ba yaka par accident. Mais en gasko bana nga mona lingai ba on a sengaki baya. Donc voilà, c'est ça la différence. Voilà, c'est ça la différence. Le lot yambio, to yambo na des casquettes ni na koloba même temps artiste, en même temps chronique. On a vu sur l'ancien chroniqueur. Non, chanter non. Un journaliste, pas journaliste. On a vu sur l'ancien journaliste et to osaka journaliste. To yambo na des casquettes on a fait sur la côté artistique, sur la musique nayo, sur la paix magambo itali chronique nayo. Yango to yambo na mokolo. Mais bitel biso début classe A.
ezali dernier concept émission na o tikela biso si je me trompe pas ezali classe A à part classe A osala yisu émission na komboni. Bon ngai ntango nazalaki na ifasik tozalaka na cours moko boye cours yango kombo nango ezala portrait parceque na portrait ezalaki prof na biso yango kutu Henri Kokola uti okufa mpe ya son âme ye asurnomanga kutu pepita na ifasik bato bando bengaka pepita erandanga un peu populaire na ifasik à l'époque. Portrait ezalaki par exemple si oza collègue na nga na classe il faut na décortiquer yo nasala portrait na yo place okola baninga nakomisa ono déjà moi documentaire lokwa na média na biso eza tengana na moi documentaire mo bona sa moi différence nalingi te kosala émission musicale ezala koyambika mutu na plateau banini non ton naiki na classe ananga na bande na Canal 5 tobanda osala na Popol Mopasol na garçon mo asalaka na babiloko ya wera comment Trésor Lumière toza na bango na Canal 5. Et après, classe Alanga, ils ont toujours combattu. Pour qu'on ait d'autres voix off. Et puis, la voix off, c'est ce qui n'est pas reportage, on a sa voix. Vu que nous avons qui, qu'on a l'olé, on a un problème à prononcer, bah, mon sous net, bah, S, quoi. Parce que, bah, ça, moi, jalousie. Ce que l'on les réalisateurs, on a dit, il y a chaque voix, bah, nini, bah, toi, oui, la probabilité, la voix off. Et ça, là, qui va guerre, elle est na Canal 5, na l'ongé, Canal 5, na yo, qui est na Africa TV. Africa TV n'a qu'aucun réalisateur moi très sympa comment on est Paul Béa oui bien oui Paul Béa mon réalisateur il y a qui très bien vraiment encadré bien on peut imaginer bato ya Canal 5 balanda tina Africa TV balinga vraiment cacher émission on a quoi bon balinga batika na on a évité quoi. Nazana chef mon autant à communauté chef un peu dans mon équipe ça vraiment thème ma chef voilà non mais ka classe A et régna qui na niveau mo boy cartonné so bandi bato ki mabamba on est ba jour mo vient nga grand frère nga ya bengi donc camarade ya grand frère nga bengi grand frère mo boy petit sœur ana succès classe ana moni bato na kitambo ba ki ma classe elinge banda au sentir que mutu ndo linga à ratango te quoi. Et après classe A na ki obakisa conception mo boya koyemba na kati émission nanga na zaïso na yambi neti soleil gypsum na yambi déplique il faut na yemba nzemune na suka bat banda zelango parce que tant no yemba wana pona linga na ngosa be émission msuta part na ba e comment na ba moment mo bo Africa TV ande ko pia so be émission mo boya ba na ba vacances menga ba animation ezaki vraiment ponga linga ko baloba boita l'occasion de rien ba so vraiment likambo ezali honnête bato bazala fongoli téléphone anjo ça direct ka baloba non ngana zara il faut muta inspirer nga il faut muta tout molanga comme ça na niveau mo makambo ebima c'était na kokati donc classe A et ça il ton oyemba ba encouragement bato comme mais ka koyemba oyemba bien ba nini na ba jour mo grand prêtre boziana na sana émission ponga na réaliser pe vu que razako ça ba documentaire mingi bo ça na niveau na biso ba mona documentaire il faut ezala ka na ba budget mo pourtant ngai so na zaki tout zaki na ba vrai producteur ya bien na Congo mais classe est comment na niveau mo musika ponga na tala trop ba documentaire mindele donc mundela ko ça documentaire ka na ba journaux a pamba azika journal mo ba lobela kio ba asangi si ba journée belé kana ba photo comme documentaire mais ngala d'autres attend na tambola musicien na passionné c'est là que na ba pe ebelé na monde de musique pour misé au vané journée mon babé trop ma solo ils sont ça là boy ils sont ça là et le quoi ça peine monde de musique ya solo donc voilà quoi et au sala ki koyemba na bozi abisanga ke non oyemba bi oyemba na ngai Nathalie so na ke yembe pas bozi mo pa vient na ngai bisanga na kota quartier latin na kimake na côté pas bozi na koma ko ça vient na ngara boy mais na kimai na ngara ngamoske yo sala ke nde to ndo futela na bakino wana na yo kota na lupango mweza na studio na bina na chana ngamo tala nga na koma chant na banda mamoko na auteur compositeur donc ezate ke ono nde sala ke ba mise be pona na bi na kin ba mise be no ba koma chanter nga yaka boye ba déception boya bolingo ka to banda za tanto za ki mo ba jeune mutu mnaza déception mo chokanga et sali ka na njo koma donc ne component na commencer on a ko composer mbala mo donc ko composer c'est-à-dire au pesi nzembo forme mbala mo oyembi ango to na ke nzembo na e bara vient na mo kofi mangombe de mele na mona ko suto limo arabu andolinga chango chali boso na salaka mako yemba ngo na moni na zonga na nwe pa basango na bandela tubela
Pona bombelaki bango lisumu moko ke nabima mpe na mibali ya bato nga lelo na ndako ya libala na nga nazokose retrouve te bambanda baleki nyonso revanche ya masumu oyo nga nasalaki nzambe limbisa masumu na nga bolingo na nga bolingo nga bolingo na nga lelo ekomi le passé nga bolingo na nga Chloé Morgan beba nga bolingo na nga Chloé Morgan beba mechola nga bolingo na nga Papi Mboma le populaire nga bolingo na nga Chouchou Zolo ma copine nga bolingo na nga nalela Jean Mukanda nga bolingo na nga bolingo ne bato na sala nzembo wana mopo abenga yuko oyembaka vraiment omoni oyembaka no miyaka kokota quartier latin osali vraiment nzembo to ezalaki se tokene tie pas mopo tozaba invitation à concert omona omoni teoki nzembo na yo olingano mpe mibali ya bato parti wana nakoyiba mpo mopo azala mwa na comédie mo parti wana nga bolingo na nga mwa mopo siko oyembango na ndenge na ye yakosala ke vinga moko ke nazalaki da moto ya média nazalaki na facilité oleka na bachaîne tout quoi mpo bajournaliste beyebana na boduka totanga bango na efasik nga to nazali na deuxième nana azalaki na première na bapati ambrage na ministre ndeko mo akoma ministre na otanga komona ete mpona koevite baproblème akoma porte parole ya gouvernement babwakaki to bambote kaka par respect baza ebele na bapiero koma na digital kosala bemisa politique en tout cas génération oyo bango to bayebana ko na moto akenda na kwe na ye et puis eyosala ke ntango na banji osala bapromotion wana nazali na mwa facilité ya mata ndenge nzambe asala mamu na ye mopa ayaka osala hotel na ye moko boye Villa del Pirlo na Villa de ponga na obeta parcours na nga nyonso na ndi nakoma mama nga après bakestion ya shosho mpe koya na mopa autant asali Villa del Pirlo ni promotion ezalaka vraiment bien te quoi ayebisi ngo non vraiment naoluka moto asala promotion ya hotel na nga vraiment veut dire talaka eloko ya bien mpona mpo kolobela yango baninga nga émission na nga classe a esenga mpo mopa anda olinga koleka mpana émission na nga te déjà émission no wana kota na bashabo bamusicien banini salaka promotion ya Villa del Pirlo. Donc là, ça, tu comprends bien le concept on est qui au Canada comme musicien. Yeah, oui, na Canada comme musicien. Ok, na cuisine. Oui, to na cuisine. Ok, na salon, la sur chambre na. Ouais, to passer journée na ye. Donc voilà, que alors quoi moi télé réalité moi oba fier ba chroniqueuse ba ko ibango. Là déjà oba to commence na YouTube. Ah oui, ba bi ke mutabanda ngo Sarah Fiona donc leader ma solo wana ya osamba ku théâtre. Et ça ke mon pao ayoko proposer ngana sa marketing ya hotel na ye. Tozana fimo boina bara. Mon papa apesa biso mbongo avant kotapia biso mbongo wana era mutu mo bekuni zaka nani mutu mokumuni azaka mutu quartier la teza se boye concert osala bino ba bouton ande ko sala biso mo bakana mo boye mo pa otemanda otanga atonga anda otongelo mo na Victor on eza soko hotel so salle mo ya nini ça la répétition et senga est-ce que mutu ke kozula $150,000 vous comprenez ça non franchement ma confiance est bien et moi à to kangeli ba vient to kangela ba kana mais so raisonner ba bien fait comme pas azaka na vient o anda osala biso ba kanai na pour beaucoup ta concert mon paul il faut na kinazwa isaka to za mbongo to ke kotika mutamabaya no iba na bosani histoire ngo zaki ou soit mon paul a pied biso mbo non apesa nga oui apia nga mbongo wana na ke pesa mutu pona mabaya ba bilora somba. Sco, mon paul, Seraphina, non, parce que maman, $150,000. Bon, non, t'as un coup de comme est-ce que vous n'avez pas un montant, il faut payer ça, John, oui, hasard, c'est la rabanine. C'est comme mon toit, à final, c'est comme mon azan, mon père qui est confié, mon ébélé, à qui est fout à banine. Sauf maman, bien ça, comme bon, on a eu tout qui n'a voiture, bis, moi, bandako, et des son marketing, voilà. Na pesa pembo, mouton, patangi, kakaka, c'est bon. Respect, maman, et kotake pas. Mutu wana batonso bazaka mono nzoto mikie bani na olingana tia dimino comprendre après mon père akati mbongo musalo biki oyo mbongo ndambo bolongo la bosala bosomba ba robe pona marketing moni za boki na aéroport c'est quoi on pas comprendre mais fio na yemba ki déjà pour des bato banda yo kalibanga banzemo ebele na ko rappeler bato ba yo ka Sarah Fiona ngayo Ali ya Sarah Fiona Ali o apena bakata gourma chez bangaka Sarah Fiona posani ya mama désormais
bijou makoma Alice de Monaco Sarah Fiona Tulde ne ba jomo to sa classe Anna de Paul Beato le kana na victoire ba shege mo bazaka ba vie to sala ba débat nengina tuna Sarah Fiona za na chaîne bino to za na poto e me Sarah Fiona yot wala safi no muki fo na za ba muki hein ne bi muki na ngamo sanga passe na finga époque na oh petit ngo dimi boy mais c'est mutu mo croire na yo voilà quoi yo sala ke to la taper ba robe wana tant que présenter mon pas valider tenir to somba pour la promotion na ayo kasko nga soni ayo tala ka fiango ba boire ka e alikada na TV mandi memi kitisa ponga na ne yango na ne jaba tuté quoi okende sko na kina na aéroport wana viki nga na biki na bandi musique mais na bandi na ba promotion vraiment à 3 jours de monter yo ça tant to bandi promotion na ba conseil mon pas pianga lobi musala ba negija ngo te monika na sima musalo boko za libala banini conseil wana pesa nga tozaka na libanda villa del Pelo to déjeuner nga na bina olia nga te na zwaka gâteau tozaka na ba collègue pour avoir to kende marketing to ndoke ko za mbonga transport pour na ba échange ba pour faire format to tambola ka nenga pesa nga conseil wana na koma na aéroport ya biso wana ya njili premier mutu na omona bwena pesa ba papier to kabola pour na hôtel papa ba na ngai wana sa na Monisco mais c'est Prado on a pu expliquer relation pe banda wana na ndenge koma pe libala tango kesko ba poto na ya oyelanga ba lubutin sko kombo o valorisanga na monde musical lubutin pour lubutin me matisanga boy na zango na niveau mo o ke lubutin cartonné mais belé ba ba ngote ponga tino ya ba no ya na ba poto ba se belé a poto tango lubutin ngeza nini ba sana poto ba ngote et mon on le kana radio ba sanga lubutin nganga na yo donc voilà quoi ce que comment na moment mo équaliser alongwa ka e pas fali alors est-ce qu'on a boula à chrétien patron na chaussure na baoti la makili nga na ebate ke chaussure ngo ezo cartonné banini chaussure ngo baoti la makili le yango nga pena nango e mona beti fe na moni fer ala tsango na moni fali ala tsango na mais chaussure ngo papa Prado elanga yango na boya ka semblanga za cher pourtant on a récupéré kombwana na prépa na la générique mona animateur nanga konya moto to boire ce Sarah Fiona la reine de Louboutin ko mata nanga yangwana ba tout ce que ba commencer ba di ba la reine de Louboutin desko mo pa yo proposer nga ayemba nanga nzembo to yembana toyokana kina mate kanda liwande yango séparation ya bolingwanga na ye masanga nyonso ezalaka bololo na mangonga mate kanda a préféra mais la vie nanga lokola au portable je vécu comme il faut dans ses bras j'ai perdu mon temps yo bolingo nanga yeah neba mon pote na ebisete ma papa mate kanda atinga combien mais après quand yemba to kinani papa Martin quand tozo pas kola mais mon mchachi na poche nae papa Martin quand nepsanga ma fille viens on va parler business au sentir que non 10 000 bimelio non musique rien à voir et puis tout na obenga papa Martin na posa carburant singa leke pas madame au moins oyiba mbo minerval ba futa na ici pas ba compter le yango boy 1500 ba tion enveloppe na petit ça na soage bon na journaliste na simba ngote. Ok, c'est l'émission na mission puis moi bon donc voilà entre parenthèses na salinze ma papa Martin quand nous te mena Kofi Mathieu madame pas yo contacter ngai na embelienze mo jamais ça madame banze motu na ba elimo na YouTube ba o tikalaka ba copie na téléphone pour ezaka na page YouTube nanga et puis que c'est muto gérant ngoto occupé bato banda télécharger à l'époque ba pour ba tshela ba page na bango YouTube ba bloquer c'est ça la protection ti na perda belema nanga na moi na ba ser mo boy ba chanteuse mo ba bimaki ba lobi ki bon ba jeunesse et boso ba yembi na Kofi bato ba répondre bango ko si Sarah Fiona oh bato musu ba osenga na ba commenter pianga lien parce que ba mo na nzembo ngote mais ba ozo ya kala wana za image bien na regeta ko perdre ba nombre de vues tout basé moi ni ça la moi passe maintenant linga na zong sans tout ça là ta bien abino na copie bino ba archive nanga bozong c'est la ngai hein ezaka li solo ka et ça la moi bien pour banzembo belé nzembo na sala papa bana mon ange gardien et li moi na YouTube par Angelou Central surtout Angelou Central le site na traka na libabe quoi dans tout ça acoustique nanga na tient site Angelou Central et li moi va bloquer ba guerre moro boy non. Donc voilà entre parenthèses ça qui parcourt nangai na ko sa mwanzem na yemba pona Mathieu Madiam nazangi explication ya kopesa sentiment ezotungisa motema wapi bolingo lokola nzala na libumwa mozangi akipaka te bapiaka moninga na tango masengi soki aibi nana kondima lisomwe lokona kana teo
bolingo ya moto kilifuta bolingo ya gutelese nazangi maloba nazangi esengo na motema nanga et je sais que tu le sais ma diamant sans toi ma vie ne va plus être la même tu es gentil qui essaye d'être méchant. Donc voilà, ton asali Mathieu Madian ba promo na za pe na okai kozo net ba misia ba sala pour na monde musical so yemi prêtre mon au moins un peu en charge ba mo fute londa ku ba nini nga zai na bien protégé pour na musique moi pour na biso bana ba il faut ça ou soit manager face na mobile na yo pour au déconnecter quoi ba ko sauter chanter ce ko bimaka boye boye o lingo bimana ba tonton nyonso. Voilà, merci tout le monde doit s'exprimer tout bien ouais. sûr. Na benga kiyo chroniqueuse, journaliste. Déjà, professionnalisme, déjà, étant que journaliste, journaliste est bien formé au temps à l'université, mais comment expliquer comment il est fanatique à Kofi Olomide? Nazaki déjà fanatique à Kofi avant nakota na ifashiki. C'est-à-dire quoi, nga tellement na linga musique pour naza vraiment na oreille musicale. Nazaki fan boso ya bozi boziana. Et yo salake tangu ezalaki ba sikola miel balongwaki pa bosi bakoti na quartier latin na tombora kutu banini mais album a magie nde aka bouleverser ba donner quoi pour vu que grand frère na za fan na wenge biso to zalaki nga na okumisa bozi na wenge donc yepe okumisa aolandanga kwa na Michael Jackson banini et yo ça que tant Kofi yo misa album a magie sala nga mwelo mo non mona clip ba boete na musique na biso ba nakoma koyoka banzemba Kofi akale bande ko fongolanga mémoire net moi ko moi dissertation moi oui na komi lettre et pas pour na linga ko mela ba chérie lettre à l'époque chérie nangale na qui trop inspiré na banzemba na ndo mona moi sagesse moi boy vous comprendre nde yo sala ke bon okoza ba ata ba propre na biso efasik ba za pena ba artiste préféré na bango pourtant na za fa na Kofi na ba ete ke na ko ma pe chanteuse banini donc mais pourquoi il faut l'accès bison que na la kisa ngote ya mo na boya ka osele bémission za ke yamba ba ta quartier la te non ngana ndo sa classe A donc na yamba déplique na yamba ba mission à maison même moi ucho kufa boy nani miel a envie. Excusez-moi, miel était na bosani kombone nani. Mission moi auto tika biso ndobeta guitare boy. Ah nani Michel. Nani Mimish Baz. Mimish Baz bon ouais et puis na yamba mopa oye mope na yamba ba to maison mère rebelle na yamba ba nani dans drummer ya jub en tout cas classe na yamba ba tutu ngana ndo kipete na yamba nga oza ki disponible ba mission so ndo ki maso azane na ndako propre te ba mission bile banda ki mango mais ba o bandima classe A eza concept mo eza li panangu baté et c'est un qui ba sacrifice nini po yamba ba artiste parce que lelo to sala ka les mêmes loko to sala monte bien intérêt à musicien pour ndima ko matisa niveau mon na chambre na limité sur 10 ata moi 4 ou 6 ba ko proposer pe tatami. Est-ce qu'il y a plein d'artistes qui doivent visiter bango pour un concept no ya classe A na banda kuna bango ça une émission à l'action betu na ye à la cuisine na sans proposer au tatami. Ah tatami c'est quoi? Toi mikolo bana miki ba tradition. Ah tatami. Au cours chanter tellement formellement tatami ngana ebe on. Ça au CD peut-être. Ah non, impossible à quoi déjà de Paul Biazala qui wana nando. Déjà tant que tu na Marvin Arobas tout uchangola ye, azaki cameraman na classe A. Ah ouais, Marvin. Oui, Marvin Arobas bambote. To kuta na kaka Marva tana na Paris ozate. Data to kinda classe na rokinga mote. Et puis ngam na contact ba musicien te. Au moins les musiciens ceux qui yo journalistes au contacter au saloboui. Il faut toujours réalisateur à Luka. Pour ça qui fait ngam on a contacté musicien au sala moi orgueil banini journaliste. Ah pour bini so pour bando ko bon de les mains. Mingi zaki ba réalisateur nanga de Paul Béa ba Marvin a contacté expliquer aux conception après déjà toquer ensemble tozong ensemble nga déjà nazana vision nga mo boye nando mona mission na kwa ko zana été donc nazana vision nga mo boye elinga simbarate donc voilà quoi dato ana réalisateur azolanda det bo filmer banini o tikala ndeni da ba Marvin a tiko ya fiona yo tikali bwende ni photo kende et simbate nazaki vraiment bien formé. Donc, tu vas proposer au thé? Non. Les Simba, tu vas proposer? Non, bah proposer au thé déjà dans le monde musical. Et ça, bah respecter un mot tout seul. On va faire terre à terre, bazal. Mais ce soit mon osant un peu classe, banini. Alors proposer au bloc en à quoi tu as là c'est normal, na moi si. Ce n'est pas que bachanga le tout était c'est que na aussi.
mais que misala bano kambala mo et puis na ebité so ezalaka ti lelo que ou bien ezalaka misala biso ba mo to sala bu jamais na yo kango nonte ako le ka réalisateur na yebi mutu mo ya maison mère à l'époque azaka animateur aye jour moto kenda wa sera na comme na digital Congo la digital Congo na tikala ko bimate po to ako sala conception ya section musique ngana na Valérie Mankenda zeta na longa ki chakinda mtalonga na digital na bisu te jaki oui tant chakinda longa digital bazi Valérie Mankenda Valérie tanga yenga sko na banda sa stage na digital po na ifasika vo bosi sa batinda ba journée sa ba stage nga batinda na digital siko na kota na moment mo bo sa ba programme pour na production ba ni ba pesa émission Valérie a ebisinga que non tout travailler ensemble na regeta kutu pourquoi na ndima po na tikala ko bimate après comment ko tianga bouton tout ça la conception to bito pesa émission pour na za confondatrice ba moi c'est na ko tia confondatrice ouais il y a émission section musique tout ça ngana Valérie Makinda vient ngai na tiro ko na pesa bambote mais section musique tout ça ngai na Valérie Makinda yo ça que tout bande émission Valérie olinga toujours ya bima au monde ba oh non Sarah yo zalana wana yo zalana wana mais na ba reportage ngam na ndo sa ba reportage a otinda nga Sarah ke tuna boy na ba kutu na dekonana mission na biso mona kangisanga ennemi banda elema wana eza match mo ebetaka entre quartier latin na Wenge BCBG eza bakota bandal nazaka na mission mo boye tondo sola bien mais papa chéri tondo sola batesto obika par respect poto ebana na cadre événement mo nazaka parmi organisatrice nango mariage à président de la République et au sala tango na ke ko na mema ba caméra po na eba non ko différencier ba caméraman te mais ba mise ba yebi ba caméra ba musicien so ile caméra ka flou ebi ke caméra ezala bien te caméra ezala tant que no se interview na fali na terrain wana fali aboya habite o ba faux caméra na vana ngate elo wana tina okoma mukolo ata na okoma na 60 na obosa lango te na ke pa jibe mpia bon papa chéri na ebisi tout ça moi interview tala ka chaîne bon sera na ba chaîne présidentielle digitale moi na préciser até et ça bien pendant que na okomisa chaîne ya mokonzi mais caméra to bima lango ezara bien et sopanga pour caméra za Valérie Mankenda mokande ko sa chercher lango za ba caméra vraiment ya chaîne te papa chéri bisanga ba caméra ya ka bien te ba image bien te na insista après tant na longa la mona ba seka balobe lobo c'est batonga biso batonga lo mobwe banda jo en relation na papa chéri et ça qui comment moi kilo ne ba te sona sarani so na ndina kumisara chaîne il fallait pas ça rabeti lelo na mona net moi litutu en fait non par rapport yo relation ça bien deni yo tout le temps confier l'homme de la mona yo na be émission nyo solo ba rosa petite à coffee na nze muna yo nyo so confier l'homme de marché central et puis JB pe na fois zape na moi réserve non époque wana ndol ba kutu mamba coffee en fait na ebitende za ba jeunesse ne ba kenda pas mise ba otonga banini époque wana ezalaki nga na ebana na baona cadre tant on na digital nazara na kutana na occasion mo baoluka ba journée so ba organiser mariage à président nazara na chance wana nazara toujours na calendrier non carnet na nga mo bwe na koma tous les numéros ya ba artistes et musiciens na yo mona monsieur Ferouzi akinda kutu aoluka tu na seconde Swahili wana numéro ya Madilu wana Madilu ya Karma pa numéro ya Karma pa batutu azotu na bana ngoti ngasko nazaka na vanda na mama mwa za camerounaise azaka journaliste aoluka siko congolaise mo asala ba reportage kwa tia ngona journal na ya Cameroun même mutu mwa ka diaboliser ngaka ba congolais nde tuzaka biso mbala ba o tia no bilo ba congolais te banini moi pena sa ba debala mama ngwa te na bien na s'intéresser na bato ba oluka numéro kuna na pesa bango to na kena calendrier nanga na pesa ba numéro tu ya ba mise bando luka isali ki ba yo zwanga na fondation Kabila na donc ba isinga yo ko s'occuper na ba musicien ya mokili donc ngam tuna chaka na sala liste ya ba miso ba na mariage ya mama Olive na président Kabila donc na soko zate c'est-à-dire que yeba mutasa liste yo Sarah Fiona ba ko ba kamato na cha Karma pa ba biso che liste miso biso to yebite po ba yaka siko yebi seri wana non ba mesana on tena ba mission na biso ba no nini Karma pa aka na de chandinga e bana bonga aka na de album gabi wipu album ne banzembo sala sala bien banini oh na mimi na bon pe ba nzemba waze quoi donc mission to yebi apiange pakola mimi ba msu ba sala nga boy viens Karma pa ka ba tant ka zo mbongo na pesanga caché ka ba mission so basala nga boye na cadre ka reconnaissance banini et ça que JB azala na Suisse na bamboka moka awa
na obenga ba mosaka bani mosaka yo pia numéro ya JB na c'est Sarafi na tendance vraiment ko sola bien na testo et beaucoup ça la mino pire vient petit bo sola ka na ba testo banini et yako sala ke aya pe boye lisolo banini leka nango bien donc tout ça na biso normal na ba ko tout pour ça qui ce que na fondation pour batino na molire bando bengelo mo il faut ba kango ba photo kuna banini baba chaque artiste fois à limité à karana 12 personnes et baba musicien musu bazara déjà belé ngana tala na bi mosaka nda azabu yem taidenga pona na za numéro papa chéra ko tikala te po jiba ya kana batne ba joka ezaki autorisé mais la musique à Sarafi na sala ki bakota na bakota na lupanga président pour aller sauter pour maman livre mikolo comment tout toi mona maman livre n'est pas quoi na pour mona maman livre fozala ngasko na gérango ngana kenda mana chef na nga mais c'est to keti que la président Kabila ba veste na lupango na lup et akutu lupango bino boye bité lupango moko yo kaka baba kilela ba pija cha ngamona obanga banini on comprend donc après c'est ba époque ana za ko ngana tikalo ça jamais be mission que o ngana pecha mopo ba yo e baka tango na ça ba sport na nga classe aba komoza tama kamna na musique système ozali banga bache na générique émission côté ba boaka na ya na ngona média ba journaliste belé pour ça ba journaliste on ba bana ko leka biso ba na chance wana au travers na ba chaîne minene ba o copie aussi libanga na o coller na chana mais na tikala ko za jamais fi moi ça la bémisa quartier latin et mon pas on est quoi za la moi simple na ndeni soko ça l'émission amic boaka nga yo déjà ko fina boaka ndeni ngata na sali 3 jours dans mon avis on pas na studio est-ce ou boaka nga combien de fois yemo ko asenganga do yo mona ke sali ke na bwaka et pourtant on a préparé 3 jours d'amour na bina ko sa nzemu nanga etikali mabanga bi bwaka nga pe na bwango na bwango combien de fois bwanga te 3 fois ya mona nzemu li banga ne se répéter donc il faut yemo ko asenga ka bi il passe au système te ko filo midi non mon pas filo midi ça peut facile te ko yemba na ye au moins c'est quoi différence c'est ça que na binde pe to yoka ka tout monde a raté mais to yoka ko filo midi ah ouais so ka moni mo se ki to lo ko ayo vraiment na limite a raté poto omoni série wana tozalaki déjà bana moko toyaka na quartier latin tokoma famille amona biso régulièrement nazali na bafie ebele parce que nga nazalaki na stratégie na nga nayaka nazwaka bafie ya bien oyo nayebi ke vie na nga alingaka bafie ya boye kaka vie na nga te bavie na nga balingaka boye so namoni vie na nga mo akoma olinganga akoma na tentation alingaka na kabeli ye copine mo boye comprendre na préciser que na kabela vient tel na ndenge na ndo gérer relation au moins dans monde musical so le beau comme ça musicien mobile na onde tous araba journaliste bo so le bika ke na comme bimana mission o so le bika ke mission na comme mobile na c'est mort boyo beba na facilement ba mission batazua ne ba conseil mo ba pesanga pa camarade artiste mo boy bobo ka ke c'est fan moi na monde musical so coopérer na mission o beta ba on tout kara da so solana o pesca o mbote o meminga binemi bandi o comprend na ba ko gérer relation linga muto bozane pire petit na vie na pour respecter ka po se zala bongo be ennemi kana be kuto solati ya ka ke ko e ba ko et puis ngai ba tout déjà na ba première libanga mo pa bwa kangeza na nzemo basanye balutwe album ko na album asuko quartier la tête danger de mort ngata mo pa bwa nga danger de mort ezakut na singa libanga boite ça a fait ya patience ibembo c'est rana patience ibembo vana na mo fleuri mo pa c'est la ka anniversaire mo boto kinda qu'on a souka vient na biso mo azala net chef ba fan club ba quartier latin a représenter c'est pas mo pa ba petit ba okende ba petit ça bani mo pa bwa nga ce pa azana mutu mo lokol ordinateur so péché ka kombo non apprenant kangi direct mo pa obwaka bani Sarafi na akani OK ko banga te soto bakenda ba poto na rapela ki na testo ko bosa na ba mise ba ba tamara mbele tas ko mo pa e banane na batebile o la nsake ka testo libanga na sengela kutu kopina nga gypsy ka bongo gypsy obwaka sanga na koma mona ga ba ml banini na sengela copine nga gypsy libanga na sengela copine nga Rose Mwanza na États-Unis Rose Mwanza pesa ba mbote libanga na danger de mort parce que ba ton album ane bimatan boyo kama banga na bango balobi yo kofia bwaki yo ba comprendre te ba interpréter ngo kama be copine moi utako tika biso Janine Bosenge ba bwaka ngane na njembu ali ya Sarafi na ba bwaka pe Janine ngam na sengela pe libanga mais na sengela bango na testo on comprend. Donc mise baka ko gérer dans la carrière na ngo biso biso tikalo bimana musicien te bungo ne to ka ko zaki ex ya musicien moi Kofi Kalaboye nyoso ka ba ko sela ba donc yo ka na carrière na ozala ka ser en Christ ozala no Marie Misam kuta bino na musicien mon kili donc yo ndo zana donc na ebité ki mo sent tout monde na quatre incroyable quoi osali chronique musicale donc na ebité bato ba musicien ba rata na ba chroniqueuse ba comme 20 cité
sur 100 oye na musique nayebi te biso moto omona lelo chanteuse nini abima na leader te so toyena badanseuse kuna parlons pas yo na carrière na yo do yo bina do yo na mutu mnotala na bagune yo kisinjora nga mutu na gondi mara ke ba mission basimba te non kisinjora bon c'est na biso Christine Dena ndinga zaelaka na mona liba mission ta moko ta mona nzoto na do yo sali carrière mo bina neti non na ko ba te na zana mo santu te c'est ça donc o salama na ko sana ba promotion te po elandanga trop bato ba comprendre ba comment landanga na internet ko komilanga na ndinga ki jalousie mo au moins ozakuta na bato ngo ozape na contact na bato ngo te ba fi ba yaka ko attaquer o kaka so che ba artiste ngo père ba yaka na poste ça ngo promotion te mais salama na si et salama na c'est ça mais ça qu'on a ndinga propre na ndinga saleté ça vraiment relation stable balinga pe babala yo mais simba te relation stable eza que non madame pe yo lando pa bundiso comprendre ba considérer quoi ah ouais non mais ben oui c'est déjà ba camarade ne ba yebi banani ba yebi c'est-à-dire que zaki quand même ozaki considérer mais ngamo pe na baby saka pour na mutu moi bien mutu bien c'est-à-dire quoi même so ya ba répétition ça ko benga mutango olanda bango et maloko yeli pe batu musu quoi oya ba concert ça koloba o sa mamona nko o comprendre mais c'est pas zo luko pa na yo pa na bino te pa na biso te ponga na zova na machine ah ouais non va machine mais oui machine na omoni na Pascal so OK boulevard wana ba benga ngoni machine kota na mapela ba kota rai na otanga na ifasik après na tellement na ifasik to tanga 3 fois za ba jour père na ba jour impair ngas ko na kabola ka 4 jours na sala 3 jours na otanga pour na ko luka bien avant quoi ngana ndo ça na restaurant na Planète J donc ba place au monde na zaki DG belé ko ne ba jour mo balinga ba olandanga kuna genre na za mission to yo bosa na mission non kotanga non kotanga te ka quartier la toto kombote kotanga moi c'est peut-être non lo balanga te pas non lo batte na liwa problème te non lo batte donc voilà quoi voilà après le lo wenge sangani tango toyoka ki tango yoki wenge sangani bino bozo ba journaliste ya kala et ça les bidon de nina sino te bino ba journaliste bo bundi bitumba ya wenge o senti o ya ba misa jibe ba tumbi wenge mezome o yemi mezome ba tumbi wenge ya jibe lelo autant wenge sangani sali ondeni nge salenga bien na nge ku nanzala na saki vraiment fort na somba bien mais dommage na ba ki oboya ko pesanga autorisation voyage na musala ande to senga ba congé boye balinga ite po wenge ngana za tellement fan na wenge ba série ya ba chant quoi ba ko jije moto na musika ezali mambe ponga za sono nazo ye manzembo artiste na ozana voix na e wana wera et pourquoi zo kanga misozo yemba et tu as mon quartier latin charme et tu as nga bongo babilo babilo quoi na hein mokili monde en surprise maman ngai na bakiteo baninga na komisa bandeko ne banguna ngai basalanga ntamonde la nyonso baluka vinanga ebeba ne ba viena moni producer yo so maje ba kofe ma bien c'est comme nje ba comme miss na oh mais non on voit na et non voilà nga ba zaki ba moi jibe banzembo ebele oui nzembo ya Blaise Bula bolingo na ngai na komande likombe bolingo na ngai na komande kolela babenga ngai yuma na komande kolela ave na mileli na kominde ave na ngai mwana mawa ave na biso ave ya moto nyonso bakotuna kai sala wenge no yes po baba nzembo poza mafani akati nasengi bolimbisi bolingo nanga sala tunazonga na kacha motema nokite na koya komiboma pomoti non franchement nga za tellement et ça là nga bien non ben événement na koto revango trop vu que producteur mon connaît ba ne bepoka ba président ba mekango ba kokate simbatema président producteur anazo a mérité vraiment ma félicitation quoi
Voilà. Babetaki dernier concert na bango zaki lobi na kin il bien très bien félicitations na Wenge batunyo so vena biso le roi de la forêt Adolphe Dominguez Blaise Boula Nokolia tout kaluji boza et belle félicitations na dernier ndulu no abetaki. Le lo ne zo mon évolution selon yo est ba redémarrer monde pour jibalo baki ba redémarrer monde. Mais tout le monde bat musu ba boy vena biso zakara bino bon selon yo peut-être chroniqueuse artiste à même moment est-ce que monde déjà redémarrer avec Wenge parce que le lo tout le côté de bakangi actualité bana visibilité donc partout ba le Wenge bana actualité ba beta ba concert na bango bana ba projet na bango est-ce que monde déjà redémarrer selon eux ah ben si voilà pour biso to viva ba guerre à Wenge tant ba kabwana ka ba mamo ebima biso to ba to ndo ko rater ba club de start tango Serge Kayembena Thierry Pindi ba ça na RTNC samedi to mona ba vérité bima après Wenge tant ba des leaders Wenge ba bunda biso to mona to yo ka tota ba reportage ba Sheikh Babi et leader Ronaldo ba bundi artiste ana ya kaboli ma betu sous leader à no comprendre Wenge ba vient na biso ba manda chante ba nini pour na chercher ouais ba redémarrer monde pour na ba redémarrer monde ouais obi bano ba boya bango eza génération oyo ba viva époque anate ba viva ba merveille wanate eza génération mo ba ebi musique ba yo ba ko découvrir musique na internet c'est ce que ça ba tout mo boy ebi so ling artiste il faut zonga sima po ekoko arriver que au communo fan ya papa wemba sa kufine oyo ko mafani na kimukolo mais siko il faut zonga na source ya papa wemba biso to zala bongo fait no linga Wenge il faut na zonga na yeba portrait awe rabanda nini to zonga moi sima po oyo ba vraiment histoire na oyo ba ndinga o défendre mais ba jeune alelo surtout ba jeune internet ba zonga simate a mona ka artiste alelo zonga auta persala nini so moni que Wenge et ningisi po ana génération mo o mututo se retrouva o le ba famille belé et kabwana po na yango biso to viva to lela to sala ba 3 jours to liate o ka ba série mo boy ba rimer bimi leader ana bel boma ba bombie na ndako leader ana kut ngautu animateur Robert ko ta grand fan nga ko sanga ka kufa na ba ka kufa na usuka na moni na RTS na bimama grand frère na lokuta na okaba mawa c'est no ta clip Pentagone na lila kaka no ba robe njoka sarane vivant parce que babiloka boy non bazo mérité franchement Wenge musique BCBG 4x4 bon chic bon genre likolo toza likolo babanda ba vraie polémique hein. Oui, bato ba te pour expliquer biso to ba journaliste tout ça vraiment ba analyse pour lelo na ta internet na internet bato ba ka information brute bah que information il faut au traitant information il faut y aller aussi question il faut au l'équisango il faut y en a qui quoi ou comment pourquoi comme tant on a six questions là ils ont permettre ou analyser bah chose bah je ne sais pas à traiter information tu on a élu qu'il a pas problème tant ou pas nani animateur ya Pepe Kalae bidenda likolo tokenda ki likolo peto non Wenge tange ebwaka tokenda ki likolo peto zongi oh ba petit wana rien je nomme misori nino toujours likolo juna mo ba fazon sala ba onini tokende likolo tota soki banani bako zunga na kuna abidenda omoni ba guerre bongo Wenge ebwaki juna mo ba fazon ngisi papa Kofi Wenge tange ke poto quartier la tekenda no poto te hein Wenge Kofi ba quartier la te kwa kala bango ko kende liboso eza ko komate Wenge zongisa to kende ki liboso pe to komi oh ba petit wana rien on comprend biloko na ba jana leo ba bien moté ba jeune chroniqueur journaliste naba jeune naba ebele naba chroniqueuse naba chroniqueur naba fan lelo to mona na internet ba bien moté ba oyet ba so ba on na internet ki Monica artiste na bango akendaki na États-Unis ba yambaki ye na tapis rouge ba nini ba mona ka ye danger non musique eza ba archive pe zali ba nostalgie zali ba biloko pe ya kale zali OK marka ba ata le to kufi na biso tebi ki papa yemba marka histoire papa yemba sala boye papa yemba kofia sala boye fallait ça eza bongo mais pourquoi yo opona musique oyemba na place ya chronique aussi longtemps bien que na Congo na biso to ko bimisa même pas grande danseuse à monene na zate mais ba danseuse ba travers na ba leader na biso bazawana basala ba 30 ans na ba orchestre basala ba 20 ans ba 18 ans ba to brilla kana ba orchestre ba mibali omona na quartier la te omona Fadi Abima na maison mais ba faire ba bimi ba Richie ba Fabrigaz ba misika bazo bima par rapport à ba danseuse que tout le monde a le look to ko vanda boy
tobi ndeti sir na biso linda lelo tokotie na place nini na musala sala azo mérité ka lelo rubuko la neka bana otie zizeli yamba moto lelo subuko la bana pas kofi kuna tona ba sir na biso ba bibisia ba toase belé ba kuma vana kana bandaku na ba carrière na bino surtout bana basi na chronique to kotia lelo mami lela azo bunda kaka bien sûr beaucoup na biso na ba capacité a osala pe na chaîne munene mais toujours moné place faire tout monde na ba niveau za nango mais otika chronique musalo pe lelo yoko matisango na ba valeur na ba opportunité kutele nango oye na monde ya musique oyo batu ba bimarate à part ba mama chala mona ba sœur ba mama na biso chala mona ba sala ben part ba s'imposer ka période série moko boye ba miliabel pe ba s'imposer ka ba beti masikini ba s'imposer après bango ena mwana mwasi moko te lelo yo tokolo ba ateli maye moko aza chanteuse azali kolo to comparer peut-être msusu na ba fali asana été pourquoi que no risque kota na monde wana ya musique na biso oyebi carrière ya ba danseuse eza non carrière mo eza limité nga azaki danseuse te donc tant oyanda na monde ki danseuse ko kaisa te ke tio koma na 50 ans à danseuse. Pour moi, c'est faux bala. Mon bal n'y a rien, moi, c'est un endroit qui est combien avec ça, bat derrière. Mais maman Bila Bébé Bazaki, tchala mon n'a pas on dirait danser. Mais oui, c'est ça. Il y a un lobby. Au comata, Bariana, au comata qui dit, pour sauter l'histoire, Azara peut danser, après Kumiko Yemba a avancé. Si, quoi, c'est un faut un talent. Au lingape méchango. Donc, musique est singa au lingango, et Zaka a été que le comme match à la mona Zaki danser à Kominga Penaemba. Et pour la moindre misuba comme moi, qui nous a été à Sarafina, le quoi Zaki journaliste, et yo pour Oyemba, on va se canaliser là. Pour moi, Oyambinga, on s'abat à Capellat. Ba mise bleba kuka kusala ngote ata ba mise ba bima déjà ata ba filming ba tiki ba qui chroniqueuse ba comme ba chanteuse est do yamba bango ba oyemba ba njemba ba kuka ngote po eloko eza makilanga de akoyemba eza na kati nanga donc nazaki journaliste na mba na be mission nanga na rêve ka kokoma chanteuse te ezaka ya destin o ba benga destin nzamba tielo mobo po mama nanga déjà papa nanga azaki fan ya nani ya papa na jana na kumena yoka je mo jana oui papa na ba maître gin papa na ngazala ki fan na ye ba atala banzem na bango mama na ngazala fan na zaiko donc na kola na zoka banzembo zaiko to vanda na biso lokola tolingani yoka maloba elo azala ki kopesanga pe na cheki motema kaka losaye aya na ba vacances ba benga ngai fiancé na memi na baboti po baye na zwi mobali oya ko balanga oya ko salelanga aveni oyo tokobota na ye bana oyo soni yo salingai na baboti pe na famille soni pe na baninga oyo tokola ngai kona kumisaka yo po ya libala lelo tosuki wapi fiancé ya maloba elo sono ye mona kota na voix mama biso comprendre babiloko wana tango yoka banzemba kofi lokola buta sambala kanzambe butuna moi atankalo komala butamo elenge zemuni nembela alia bandaki par hasard yolekaki na yo na nzela na biso trouble tikali nsima no ezwaki moto nyonso notama mpe ngai ye mwana loba eza te motema yango yo manzembo na ngai ekatiaka nakosala nini soki obona yonga napesi yo bakomo nyonso babiloko bongo ntango kola nango banostalgie nga monde azalaki moto akati ngai na monde ya journalisme nasali nzembo na na bina meka tant ba batio loboko o babenga fula ngenge tant ba mission o senti ke bozi o benga o naeba ke na sala classe amna seleo aza so na copie dans mon civil boya parce que tanga ayoka nzemu ne na suke mission na yemba po seleo sala ba vrai rumba bato ba critiquer seleo mais franchement niveau artistique na bandenga au composer le l'équipe ba mission belé na composition attaque banze musu ba somba il faut zapper maeli pour so au comparer banze ba seleo na ba artiste musu vraiment so wana litoi oyo raconte ba artiste musu te ponga na yebi vraiment quoi seleo sanze moya moto azobelisa matoi na yebanga kolela ba bebe mama lumumba senga libranche ouais c'est ça nzoto ekoti boko non seleo na palola nzembo na seleo epsa petit son moi je non yemba bien mais atemba nae on comprend danga na ze kopesa ba artiste pour ça yozana chanteuse mobo na ndeko lingo kota na quartier la tete vite oyebana na bango sinda zaki déjà pour na yebi
nayebi pourquoi nanda et puis nanda okima tant mon papa isanga yo kota quartier latin nayebi lo nanda boya mais joka na ndimaka kokende eloko on peut salamaka eloko nini oui bien oui ba mise bazana ma polémique mo bo comprendre polémique ana na mona ngotango fali na faire bazana quartier latin o comprendre bona quartier latin bo yemba mais quand muta 5 millions mutemo olukela bino guerre tout en doko ta ba guerre msomo mo le ba tomboli faire mo le ba tomboli fali mo le ba tomboli faire o senti que ba o tchabino na guerre mo boy biso to vivango ngana ya na ya repia na ebisa copine mo boy za chroniqueuse Cynthia to se rendre za ka ba master na Cynthia c'est bon to kenda repa quartier latin to bien mo pas déranger nga trop na kota ka to kindika to se pelisa et o ça que jour on va répéter na mon fleuri boy et o ça là tant te mtando diriger repa ne zaka Cindy to vana na rep Cindy tant Alex banzem na bango ebimaka na ya o basana mo pa nga na ebi angoti mais Sarah et mon pa ebisa ngwa mutakala po mo pa benga Sarah fait na ex phase de kufa me ozalaka po ebi kinga zara sera bambiaka ba vrai quartier latin wana menga na soutenaka ka malgré ba fali balongwa na ba gypsum fali Cindy ebisinga yo mo amutaka na quartier latin mendeni o ba banzembo tenga piponga na oka banjem makala banjem na bino en tout cas na zaka clair na Cindy na binga na oka trop banzembo makala banzembo mikolo yo namona bo Cindy na ba bilengi na menga palanga elo mo ezanga rara après quand tozo répéter mon pas na sima Cindy eloko na bossa na ngote mon pas sera e balo na kimara ete po inanga ba comme ça ngenemi mon pas e parce que lo na kimela quartier latin ka mon pas tanga na sima Cindy asimbi Cindy bwalobi Cindy la kisa bango banzembo bien po yo za leader ba chanteuse nyonso elo kwa yo zo benga muta yo kota na orchestre na bon na kipa na ngata bi tala yo za leader ba chanteuse nyonso la kisa bango koyemba ngasko to na tali na sheki na ko seka moya timide yo ka mo yusko so nino kamba Cindy so ko bo tala tasio c'est lui comme ba mbanda na Cindy non mon pas azara mon kobi mon parce que yo kima pourquoi c'est Cindy non mais yo kali solo te yo kana si c'est idée c'est qui bombanda non ki bombanda te mon pas ça na nini na kada oluka on a ce que un exemple na opeso face ba guerre d'esprit non mais après quand tu partager monsieur Loroté ngana na musala patron ça makamne na na ba guerre tika non guerre nini non yo ka patron na biso na musala yo non eloko na betanga ozo kumisa kuma c'est moi je m'en fous yo ka elo mo pa betanga ndini mo basini pendant que ngana na to beta masola sini te ke to tonga bani to ko betanga na ndenge mo boye bani mais yitanga betingi ko ça ndini mo ka Cindy so ko boye na bi mo pa nga se ndini mo ka polémique asiko maybe someone a might to yakana Cynthia non yes to répéter kale mo pas ngal klava problème banana na yo kota quartier la tête lelo olunga na longo pe siko mo pas comprendre nini chara été a comment comme là malamu no ngabi mo pas na scène yo mo mambo sali siko ti le a comprendre lo na kimate donc voilà siko Cindy le roni ezanga o le bezanga Cindy pas convaincu que za grand chanteuse aemba déjà bien asana babilo tout asa kitoko ana tai banini mais na banzembo ya misa ya mawa o balinga ye o yanga misi ya mawa samona monanga didika waso ya mbelanga ye misa ya mawa jobakali tonton fila ba ba balinga vraiment quartier la teba vrai fan na quartier la teba ebi pilpil na mwana omoni oyebi na vie soko pesa 8/10 kolinga to koma kopesa 20/10 ko exagérer te ngalinga bat bemba naturel nalinga te bat balinga ko siemi sa voix ko déformer voix na nenga polémique te nga ka clair ponga ba ebi ke mutoko bang sanga na ba chanteuse congolaise ati te mikolo re bona succès non mais c'est normal na tikela bango tana suna tana te nga ko mama na bino mama akosa mama te po akosa mwana ngo lo kwana na ozela ngo re te mama na bango ebi bato aza mama aza mbanda ba ya les enfants jouer et puis si maman va chanter c'est ya bois qui la bambanda zero bambanda omoninga pona attaquer chanter rebona linga ke mingi aza vraiment na forme mo ngana linga ebinga na ba chanteuse aki na ndai ko préférer Laurette la Perle pour ça na ba lignée mo boisa ki trop star moi chanteuse bonga garder taille na omoninga na ko telema non omoninga na bana mibale moi na sala tout taille na ngizala toujours boy na linga ko perdre d'équilibre te regarder peut-être ah oui na garda pour chanter na mona toi na ba vraie chanteuse la grande chanteuse a négligé taille na
au moins a chanté ça na nyonso abetaka anglais abetaka français alataka bien ana mbongo metaille a négligeango moi oyebise ndeni so na tanga komona eboti polémique et la vérité oui à comprendre chanter il faut contre la taille non ya au moins na donc sini nde ngene bo mabe non sini azali normal non ba pona sini te na bi pourquoi na linga ba chanter de quoi arrive pour à contrôler au moins a trop style américain ndenge Lorette la Perle Azalara Lorette Azaka a misala loko boy chanter il faut misala quoi ngana minto na temps kota la monde musical te pour na sa consciente que na perda ba mais siko bebo yo na fait non besoin la mission intolérable Koffi Olomide non toza na biso bien mais toza bien vraiment de toza raté ponga na zara soki il y a ça ne va pas na pesa conseil pour pas ndo pianga conseil na ndo yo comme ça na ndo yo kati mais c'est na pesa conseil na moni e simba te na sala mo bendana yo conseil yo pesa niti Koffi ba conseil ezebele oui ba série mo boye ba chroniqueuse mo bandaki akoma ko sa mo pa na makap na bango banini na yebisa mo pa ke na malembe wana linyana na yebi yango pona zala na zala wana na saba polémique wana na yebi ne etambolaka kolinga te kombo no esala boye réponse mo pa azangsa ngaka clair mo pa yebi na ndenga mabete ote bazalaka bien bana wana pona loba mo na loba mutu mo te pe baloko na zo attaquer o comprendre pona na posa odiemba na succès te ponga na posa succès te ngana na posa Chloé Morgan azwa bac na ye Elias Prado azwa bac na ye donc na bana nga ngasero na mito sona sali musique et pour na comme loisir et ali sauter na ndo sala wana kin pona kin ezaki na sa musique et futa na préparer chant na dédia copine na chouchou zo mère Nicolo et bien kalaté et bimana on a été na ça fort bima na pesa mo pa conseil na mo pa ke na ngo boy banana no ngala no mona bien te bo po ebi fali alingaka yana mise mote na Congo alingaka Koffi lo kwa fali on comprendre ngana vanana fali na Gibson dernièrement ça fait 3 ou 4 ans boy tozana na restaurant mo ezana nini na comment non nini na place de na bosani comment non ba kota justice nini wana donc tovanda mon père andai ko préparer anniversaire à quartier latin est-ce que que idée ya bana wenge ba sangani et puis que idée na mtazwa en wezaka Koffi ba idée tout mon père azwa a négliger nango mon père alinga moi yo ka concerne moi ko a négliger ne makambusu ata émission ya zamba ya maison mère mutabanda on bata quartier ata banda ngo kala après mon père ba c'est moi alinga zongi sango abi attends tozong samba ba to tricher bon abi non mon père idée wana eza ya quartier latin ba maison mère basée en après oh ah bon c'est bon il faut bando seule émission na ngai problème tenga na ok matadi na oya na kena matadi na oka idango ba proposer on nani cher na biso Marlène et peut-être Marlène na za ko courant Marlène no tanga ba note ma journaliste na biso mo ka comme Marlène mais mon po to kanto sola pour ako tout ça na période ba betino mi tout bourg on comprendre n'est-ce au comment entre parenthèses to fana oui kota défendre to na on pour un problème to na bato bon na si sali solo na problème na batute to bana na ponga ke na epa fali na cadre ya featuring mon ando proposer c'est quoi ça là que mon père le baki ana posa 500 misa quartier latin tout et ça qui est événement mon ça anniversaire quartier latin alors bien na PC charge wana epa fali a sepelara fali mutanda ko contacter ba musicien tout to vana na Gibson fali abenga na mona fali azo convaincre Gibson dans un événement pour ba mise bien ka tata ndo budia ngamo pa sala ngabo fallait bon kolanda te to tika viete o comprend ebi muto soutenir yo na ntango a passi ba négligea ka été ebi tango papa wemba ezaki tango papa wemba kufa kia na basi papa wemba kufa ba mise to ba comme contre mo pao muta souleja ka Koffi eza fali et ça là nga passe ba guerre au musu n'habite ba angelo central batunanga Peter Lu nga emona ka posa olela mupo amutu moko ko beba na fali te ba koma ba niveau comprendre nga na ebisa bon mupo aso obligé ta combat double king so ni non reprendre ça on te ponga problème ya ba ça mais c'est bon et on a chance le but est que sois fanatique à pesi au combo aux obligés aux ezalati bilong sous la fallait à petit na fallait à moi na ngana aux combo na te ba chapeau na mobuto ko la tango ezala on mode banini ti mon pas obligé ta zaper comme moi mobuto nga za ka honnête comprendre ba bilong mususu wa na ebisa ba to koma ba Peter Lu nga Angelo central a yebi pour Angelo central ngam to na comme ça ba pire na mo pa ba yebi histoire ba donc ndenge banda
fali azoyebisa Gibson to soutenir vie tala ba mission to ba pesi vie mu Congo aza vie na biso biso ngakutu na linga quartier latin comme na lo kwa zaiko comprendre fali red neza ki ba vieillir na quartier latin ba na vana na yuka fali na fallait lingara kofuma alkema amtuo alors le bon vraiment na amour natali regard a fali habito tika vie moté na ketale na mon fleuri ebi et lo que ça là pe que fali alimbi ça vraiment kofi 100% fali limbi sanga naza ko obligé ya lo mambo teza pour ne ba fali ayebi sanga bio mambo to beta c'est comme papier c'est que ayo pour bino ba chanter dans una confiance na binoté mais ce na ba mambo na TV et apo na oza par na yo pour moi injustice mo beza on comprendre et na ba tunso baza ko emso autour ya mo pa ba conseiller ke bien te mo pa amuto koza mabena falite pour nga na oza contre yango pour nga na mona bolingo fali ba tunso ba mona fali okay non fali na mona bolingo apportaka kofi fasa oloba ou azo expliquer ba Gibson tous na vie bien tala vie ninga zana tikalika yemoko ba mise to bakomi ba pesi mo pa mu Congo po anini papa mba ezaki na relation beta ki ba nini kofi comment qui vont isoler et yo ça que papa coïncider que papa ya kofi okutaka okufa fali ake ko rendre visite et puis fali ebisa kofi ebisa fali ni na essayer que non olinga te senga pe na kufi ba boya na dei nanga o comprendre et le quoi ne soit fali na ndenge moko abi ya ko beba na mo Paul souté mais bato bazana mon musique na ba porte parole mo baza bon mi tuna ba lo quoi sendi ba ka ko provoquer makam ponga ne na boy soki na zebi kina fali mbisa kofi na mabeni ni kofi sala fali parce que surtout yebi fali c'est grâce à kofi non tout comme nga pe na cour ba ke non na limbi si kofi ba mabe muso sama na ba monde musical wana ba mabe muso ya ba cc wana biso to vivant na quartier to yebi mabe za la ka te ke ono muto insulter yo ba bilo muso comprendre nga de na boy na bat na nga ba Yannick Poati ba ebelema na nga le ba kuma pe ba journaliste mne na kini wana so Yannick osele bon appelle cet exemple na mona ki proche na nga mo boy azaki pe chauffeur na na kini azaki nani il dit Lukamba zaki secrétaire mouvement na nakini ponga na kina za na orchestre a commenter na page ya chroniqueuse moboé omoni ba tio système bo yo comparer vino na Sarafiona a identifier na benga mbala mona bi idi e baninde ni ke commenter o cha kombo na kati aka senga na otindo monde le lokoma ba vitesse déjà que mona te ke soki ba chroniqueuse ba osala ba analyse na bango et que bazo défendre artiste balbani artiste na muta atini bon et le quota ngana yebiso na zala na quartier latin na mona na ngam komote ke fofiolwa ke kofinga le contraire ngana yebara na leka kote pa nani pas ezaki pas papia ouais na leka ke pa papimbo mana wa sera na Congo web na critica chanteuse mo boye na bi mikolo basili mikolo epoka Sarafina mo po isana koloba bongo ti comprendre et puis artiste mo to beta fara na wenge maison mère papa Martin kan des anniversaire Izipa abengi sanga la beta na maison mère et lo mo isama na sepela na hote il faut que tamba be ba no senga na mata podium ba to wera ba to maison mère ba boya hote yete isala nga guerre na tombo kama be na comment ko créer tellement maison mère na nini mais mo po ba isanga sara dossier ko kota mana bon on comprendre vraiment na monde musical na yoka na oteke mbo tinda ekende bango moko ba porte parole ba sala en place et puis ça ba leader na bango donc pexé ko fina ba chroniqueuse c'est to comprendre bah oui na pekisa ki na bike normal mais monde na ye bien et puis ayebis mo pas répondre ngani oh ba ki la keswa bon non ba avec la bonzwa pour mikolo ezaye OK malamu après to beba na gato comme so na ba voice po elongo na sepela te na voice yo comme so na kofi na ba voice ko so na te moi na non et bi ba to comme famille hein ce qui les sel muto et bi vie privée na nga ya na nga ya famille na nga ya papa ba na nga ya mo papa pesa nga ba conseil bien pour mon papa azape papa tine na lo babo yebi to pesa na ba conseil et na makamso nga na yebi pona emsusu ba mambele ba to ko e ba ngote ya mambakati ngato na FCM po na ba problème na papa ba na ngai tala etambola boye ya na conseil moi Pierre na bosa na ngote esanga sara ko boye ite ko malibala te ko papa ba no vraiment eloko na bosa na ngote mo pa ape mutu mais papa no pas ko conseiller papa ne peut tout ça na papa bisoti papa c'est bendeni na pese mo boka boya na mama ezala kati papa yo kaka pe ba bloka bongi za kanango
ah Sarafi nabi non mon pas au sal mabe qui se njura tanga bande ça ba guerre wana ba guerre qui se njura internet c'est raté et c'est normal il faut pona na côté là qui se njura pour ba voice mo bi maraboye bani nabi pourquoi ni si voice wana qui se njura défendre kayo bani ponga qui se njura tout sur la tête na tonga na quartier latin il y a ça là qui était mais na côté là il y a bien côté ngala saka débat mona mo pas en fonction na pona côté là inhabité qui se njura ba guerre qui se njura musuku ta côté là il fallait pour me mango bongo. Après quand Nathan qui a copié a raison bastati ben si te comme ya na kombo na mo pa ngasko na za mutate mais na sisko ba capture na tinde la wasa mo ni na bisa goni aseka ka na commenti yango comprendre donc mi tout peut ça là quoi voilà mais là maman merci de beaucoup bolanda biso nani kuma sepe ça ndeko mai Jimmy Chimanga merci pour tout na soutien ça là pour na biso Evan Tumba na 400 vex par 30 Flavie Panda les tout-puissants Junior Bongongo, Union Européenne, Junior Bongongo, Chancel Mbemba, de Miguel, Gelor Kanga, Flavim Panda, merci. Merci, Mandeko Touboze Belebo dans la bise, Roi Bilamba, Kelly Tsumbu, Orgeps de Paris, Louve Moeni, Bozai Belé, Venanga Baye, na colonisateur de la SAP, Monté Mama Sylvie Baye, na Katsa Italie, Didier Roberto, na Katsa Barbex, merci. Merci, Bozai Belebo dans la bise, à Sénet Maman. Tu sais bien le 16 au rendez-vous, et pas à Shida Iboula. Et pas Shida Iboula, biso tout kutana le 16 juillet, maman na soirée, maman na barbecue, Shida Iboula zana royamba biso bien fêtez-en le 16 juillet, rendez-vous dans mon qu'on à Paris, tout kutana le 16 juillet na bon on a déjà fiche na la bino comme d'hab, besoin numéro bobinga ba table, ça la réservation ba table de bino, besoin rendez-vous le 16 juillet avec Shida Iboula na staff na mobimba parce que mon temps ba kombo nyoso ezati. To chilo photo, to présenter photo za concept émission na biso. Et puis parce que tout le monde était déjà vers la fin émission Nabiso, merci d'un passage dans déjà la fauteuil jaune. Merci d'un bandeko bon Nabiso, vous êtes belle bon Nabiso, ba comme souta moya to remercier bino na tout au long émission Nabiso. Didier Roberto na Barbex, ah photo moi j'arrête. Quel pouce na wona l'action. Pouce na rabté ah oui. Ah ouais, n'est bien. Comme Tatiana? Bon, ma relation. Si, toi, la relation bien. Bon, tant la zaine à qui nous coûte ça, la fête, il y a Bouboul Yondela. Avec anniversaire, il y a Madame Bouboul. Ben, tout ça, on a eu Zachary, tout ça, là, bien. On a papa du DSP, mais tout va là, bon, tablement. Relation, ça va bien. Après ça, ça, né? Ah, ben oui, il y a un bar bien, ça va, ça est bien. Malgré au Bunda, soutien, bon, en fait, Nabi, ba nini ne ba kamnete ma ne bi ka asala quand même fort bi ma ba producteur ndé ya makas ba te mena après ça na yi ah bon yene to chila ki le ko après ça na est bien to be mikolo pe venu mo pa chai po ah ben c'est bien ba vidéo qui sont mbeli ba bilambo ndire bo to ebite so ezaki yobi te bon ça reste à vérifier ah ben otana na linga mo pa o malgré na sindi malinga ko soutenir ba chanteuse mususu ah bon ouais. Voilà. État que journaliste, de l'eau presse sur les tambola, est-ce que tu as pu na journaliste au tour compter les lots que un journaliste est bien formé, à ça est bien au milieu du village parce que les lots pour trouver la vérité, tout comment on sombama et puis ba musicien. Comment un journaliste est banda ça est bien, ça est bien, mais ici comme c'est pire master, tout pire petit pour azora parnaï. Est-ce que les lots peut attendre tout bien au sein du journalisme? Le lot pour qu'on appelle obité tu as journaliste net natanga ba sala musala bien ça nos commentaires est-ce que tu as presse na internet ou bien musical non en général si ba sala misala internet vraiment na mona raté po ngana tala bino mingi na Facebook ba cha direct mo bisa siki site mo lilo TV ça bino non ba cha rabilo na biso ah oui na sepela en tout cas na linga émission na bino mingi ah merci tant da na benga kuma sa benga bien na sepela na za poser na mona kilo kwa ba journaliste na somo na apprécier pe na kini kuna ba sala musana ba bazali pona ngai popol mo pasula sala musane bien et puis adoyue na apprécier kaye et puis yo pe na apprécier kaye za parmi bato ba vraiment poser ba na ba ngajitete pour qu'on vienne boire peu dans potoir ba mingi ba bunga pe njala kina esenga ke ba bunga et puis na ndenge ya TV na ko tanga Willy Kaembe vrai oui vrai
ye m'a soutenanga trop Willy KMB wa fondation vraiment ya ebandeli et puis papi mbo masala musa ne bien PM ye ça complexe au banana ndeni donc corrompre donc après papi ezapé mami lela oui non on a supérieur ouais niveau mususu master ngana na boduka Gaston ye pasala musa ne bien à part ye nani yesusu nanda kolinga mingi yende ko nangwa utaka ochika bise Veline Kamo Lopez mais ba Isaac Maipe bazana bango nako tanga na internet na yebi vraiment mingi te hein ba bima pe belé na yebi o baza ba masala nga ba mi ke relation za bien te na ko éviter ko tanga ba komo na bango mais on a le besoin moi rankine na rankine te nga za mutu monso tumoninga te no ya te so tumoninga na moni ke déranger nga il faut na attaquer après c'est bon ne na ba tumolanga soute pona bima na makambango pour ça ba mon internet eza au moins mutu moko to que non nga za raté au émission Virginie Manganga ne héritier si na mona qui extrait na on a pas page polémique est-ce que Azaki chroniqueuse bien journaliste des artistes selon you nga na mona na nga Azaki chroniqueuse mais question ana ya poser qui luka ba papa on dirait utaki pas fan c'est ko ezanga ke lo mo boy il a traitango ala mona ndenge mo pour nani Virginie Zaka très posé hein n'apprécie que trop parmi ba fille belé à TV aza la selve on a mona ke aza na ba écouter ce qui a côté na ba rando na neni na ba te et ba question musu ba fanatique tant ba komaka asoka tindi testo na message tunelanga boye ba ezanga ba bilo mo brut yo mo sko lamba ngo commission lo kwa question uche pana po biso nde tozanga boye ba tozanga ba idée moti yo koza idée moko ngape na idée na na idée onga na ngena bimisa yo poza ki nango tondo benga ngo na pédagogie les associations des idées mais e ba kamora idée na yanga na ope ko kaneza bilo mo betangu da ba fan ba pese lo molamba ngo kaka kimisa ngo mo boye ko kotisa muninga te ezo obligé te kenga pona le kanemission na tanga ba surtout ba yemba ponga nazaka na ba guerre mina ba journaliste so ba ndo yemba na ba kin mais lelo yo mto koma na kwa na nga kakila ngo te pona mito na ba kin na posa te ke ba lobelanga ba nini nga éducation bana nga mute kontaka obeto akondi ka ba bloquer ngo na zo zong sango et puis ça kana so tali mo ba vie no après ki o bandele à zéro donc voilà bote na joli motema ya Bob Swagman et puis mbote na boss Apache Moupe joli Swaz Matondo inele la 3 Fabio ma copine chouchou Zolo de Londres bientôt chano et bimazano posé puis je le kundo Florette Douawa maman na Ange Victoria et puis Yannick Poiti Idi Lukamba Nana Boduka Verbe Aisha Okoko moninga na ye okay et puis ba otu balinga Sarah Fiona na pesi bino bambote bozala bien ma fille chérie Chloé Morgan Prado Elias Albert Prado je vous aime bye bye merci topesi Arnaud de Mwangambote topesi bienvenue Denewadi bienvenue topesi mbote topesi Landry Munda topesi mbote na Deki Bumba na Istanbul topesi mbote merci na ndeko la biso merci na Kumase merci na bandeko to bazoke beli bola biso bo partager mission biso na bino tukutani mbala sima soki nzambe azongete merci. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse. Le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba ezali ba kolonengo. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur.